tout le monde a vu un abisso Rambo. Si on a un appétit à moukier, qu'on fait le midi. Aïmba, mokolo okufa bani. Si on a fait un tomiki, na ba bouton. Nga kokola na ebeka ki viona azena malade. Style wana ya kipede, tu es lesbienne. Et ça langa mawa. Yo ka sa pio $100. A pio tam sur 10 euros. Tam sa pio 10 mois 20. Ce que moi 10 mois 20 en tant que na palais. Au coup ba petit ba damete au bon bango. Salimé Loulou, Salimé Vouvre, il y a Exaucé William, le mignon de la presse. On a toujours branché dans la chaîne qui toque Balobi. Désormais, Exaucé William, le mignon de la presse. Balobi, Aza, Awa, na John, image, production, Balobi, chaîne du Moko. Ils ont vraiment Kosunga, Bana Congo, tous les 5 continents. Ils sont vraiment à l'aise dans la manifestation na bango, ils sont à l'aise dans l'information, ils ont passé partout dans le monde. Vous s'abonner massivement na John Image Balobi pour l'agement dessus, Balobi avec votre humble serviteur Exaucé William, le mignon de la presse. Balobi émission Autobien à Congo 100% polémique à Penda to bombardaka to lobaka to bomba ke loko mon côté makambu ya ba musicien makambu ya ba comédien makambu ya ba pasteur ba homme politique to bombarda kango awa na 100% polémique balobi na émission oyo ya mokwalelo to yambi moko ba artiste comédien na to komeka un peu ko développer sujet moko za fort oyo ba diaspora partout dans le monde ba commis vraiment ko se lamenter ba bi où allons-nous tout au Kenya puis nalikambo on sent vraiment à mon réalisateur privé et personnel allez kana ko fongola pour nous inviter nanga ya mukolo ya lelo. Bonjour artiste. Bonjour vraiment merci les journalistes. Bonne santé. Santé bon ndeka ozo mona marque ba chinois mais à bonne santé toujours. Vous avez santé Obama donc calme quoi. Ok, calme vraiment. Moi, présentation pour naba obaye bioté, na rosenga tango oko se présente mais un peu que l'on la lunette pour ba obaye bioté baye bayope ba mbote na ba fan na union sopé na ba abonné ya John Image TV. Vraiment merci journaliste. Bombarda yo, Bombès Bombarda, attaquant des pointes, Sa Majesté, numéro 10, capitaine équipe quoi. Donc il y a Académie des Stars. Bombarda. Donc il va fanatique où il y a Bombarda. La minute Bozola Nanga, de Doli Poiti. Il y a Jambunga Majivel, Charlie Yondo, Tété Yondo. Donc il Bozé Belé quoi. Donc il tire émission de Salama Boyo Kamabino. Merci quoi. Bokilo Lengi Asina Kopé c'est là Bombarda. Ba fan nabino ba plus na besoin ya koye ba moi parcours ya artiste le lenge nini e bandi artiste oyo totala na groupe nini pe eloko ndini vraiment et pour ça qui est à sala musala oya théâtre pour baleka na koyeba. Bon Bombès Bombarda a Zalagana Académie des Stars dans Académie des Stars de Modero Totokani donc ibiso kuna tant que l'académie, ils ont vraiment école. Donc, tout beau ça dire, Marc et mon père Nabiso, prévané, Zokabiso P, la compétition, il y a Bana Ina. Donc, tu participes à Bana Ina, tu as fait texte Moko, puis tu beti, prévané, Bomonaki, il y a Modé Moko, na TV5, na film, il y a Libanda Kuna Bomonaki, na PC les meilleurs, quoi. Donc c'est ça quoi. Donc biso zo appena formation. So tali biso tout. Naba oba bima vanga. Naba oba za na senanga. Mona baza bien formé. Donc c'est ça quoi. Na uta l'Académie des Stars. OK. Oh Totokani quoi. OK. Uta na Académie des Stars ya Modero Totokan autrement du Seigneur. Balobi binonion sont artiste et comédien ikambo oyo et ça qui bo bebana. Et ça là qui moi ba ranking ekota likambo ya Kinga Kati. Tangu likambo Kinga Kati bozoka appel ya maman que
par exemple Bombarda kombo na yo ezali na liste ya bato oyo esengeli bakende kinga kati to kombo na yo ezate esalaka comment? Bon, esalanga bien te esalanga esengo nde nini mama azobenga bana nyonso sikoyo mwana moko netika babengi yo te donc balende na biso oyo batiaka biso bakombo bazalaka na motema mpe ya monene mwana nyonso na kati ya palais azalaka mpe na besoin ayekama mpe pembe na mama ayoka mpe nde mama azoloba ezalaka mwa boga mais balende na biso ya moko boye ntango babibenga ye alobiki eza cope na ye omona abengi mpe bato na ye mosusu ya bafamille oyo basaka batéâtre te ça fait mal quoi boulot moko boye eza na salaire te tozovivre na baopportunité merci mama Olive na bolamu osalaka biso donc ntango osali bandeko na nga donc seki biso nyonso toza na motema wana kaka kwa eza kaka biso moko balene na biso mwa motema mabe wana ndi salaka ki pardon nameka peni kokata yo ozobeta sete likambo ya baene eza na motu moko boye oyo batia na kote na bino bacomédien oyo asalaka liste wana parce que biso sonna boto yebi que secrétaire ya Amolive ezali mama Angèle sikoyo mutu nini oyo le mosusu oza na idée oyo asalaka liste ya bacomédien akataka asalaka mwa tricage soki mutu yango yebi kotanga mwa bon basé belé mère akabolaka par rapport ya travail nde mutu osala donc azarate apesaka mutu moko te azarata oyo apesi kaka nde obi mama Angèle luka artiste oyo aza pe influent a contacté baninga po boya on comprend ezalaka mutu moko te cela no tanga bakombo eza bien te mais ezalaka ndenge wana donc so bapesi okombo akomotala pe bato na ye aclassé bato na ye bato mosusu mpe boperde quoi dona marque wana merci koko entre bino balobi que mutu oyo azali mieux placé moto oyo azali vraiment mieux placé ya kosala baliste wana belle vie parce que moi likambo moko oyo pasaki ntango bowuti kinga kati moi bisika moko nini basanganaki mpona kokabula biloko abenganaki baartiste comédien mosusu ndenge bato kaka bino moko bacomédien ndenge nakini koleka na net koloba belle vie mpona nini boye mtu asalaka tricage sikoyo moto yango oyo le ya mosusu asalaka tricage ezali belle vie kandi non neti turo bakendaki oyo bakabola babiloko nga kombo ezala eti naoyeba ndeni nga nayebi nde tokolela nde bapere bakolisa biso na classe moke tokota soki babengi yo te kokende te donc baoyo bakendaki nayebi te nga monekaki naza te esalenga passe de ma part donc fallait nazala mais nazalaki te et puis navanda ye nanga quoi donc na marque wana donc ntango yobi belle vie na bémission na banet nga nayebi te po bato balekileki baartiste balekileki mais nga naleki te ntango so makambo oyo nayoka yango chez yo siko okopa donc na marque wana quoi nga nayebi kaki bato oyo batiaka bakombo bazalaka na bato na bango mpe batiaka oyo bakopéraka na bango bien okompa donc eza cope te mais ekoma cope so otuni ayebiseke eza cope na nga babengaki nga eya cope na nga nga mpe na kobenga bato na ndenge oyo donc tellement toza ebele yango moni ezalaka ndenge wana ata bengi bato mosusu ata bengi bato mosusu ya famille na ye ata bengi banini mais bayebakaki artiste dans la marque. Merci vraiment artiste directement sujet oyo et ça la passi balobi to corriger nzambe te mais tout monde na monde lelo to comme si ko corriger nzambe pourquoi nzambe akeli yo mobali mais yo moko pona osomba pantalon otambola na mutuka
obi non esengeli na koma pede nzamba keli yo mwasi obi non esengeli na koma na nga lele epo bamona ngai artiste moko boye na otambola na mutuka na ofutela ndako moko ya bien vie moko boye ya bien na mona bino ya théâtre qui pede ekoti makasi okoyoka kaka ke non yaya wana baliaki na sima yaya wana aliaka batu po bapesa ye mbongo po koma na baposa oyo ye alingi fi wana kutina bongo azalaka na elele biloko wana nyonso eza pourquoi kaka pona oyebana batanga pe kombo na yo to ndenge ni bon nga penza style wana ya kipede to ya lesbienne esalanga mawa po tokoli mpe na bafai mo chrétien baparent na biso balakisa biso bongo te bayebi ke mwasi fa vivre na mobali mais nde koma mobali na mobali mwasi na mwasi en tout cas nga vraiment nazala nango contre makasi bandeko na biso oyo ya baartiste nde olobi monde nango ekoti trop ebele balukaka bamata na nde moko boye donc akoti mama akota na essentiel akindi yango moni ezoprovoke bamakambo wana mpe trop et puis bato wana ondire neti kaka tolobi nde kaka tozokonstate mongo nde komi ondire tokomi na basi na suka donc bato wana mpe bakomi ebele sikoyo sotali mpe bato yango la plupart ya bato yango baza na balar so artiste comédien aza piaka aza na salaire te aza délaissé na koloba donc yango moni oyo baza esprit faible bazokota na baje wana po omoni baréseau sociaux ekoma trop jango euti mingi bapoto ntango bozosola yoyebi ke naosola na mobali me mona bu akomi kolinga yo tout ça yo mpe na bapiaka kini yango kaka nde etalaka nde mokili yango nde ekomi na bagalere ebele okondima na tshombo abandi otinda balar na ye abandi otinda balar sikoyo aosala ndeni aoya ntango aye yo moko jot esopanga me na bapoto atinda olo ba 100 ba 200 e faire vivre yo ntango ye moko akoya na mboka bobima na ndenge ya mwasi na mobali te bobima boki bastaff mwa ngulu mwa taba mwa pule mwa boki siko pa flatte o bien babenga oki ndobika donc yelo lokwa ki ndobika papa omoni karo na otambola otosanga ba course na otikilo mais nga foka satisfaire nga so oza mutu sambela te oza mutu mo bo esprit za faible osali yango otike na car mais gwe koti ye pas a PD aza pe na ba master ba PD quand ne ba momi bazala ke na vrai na jomo boye jongo a travailler nga vrai nde pe ba PD baza tanga de écoute na kende ou de pas tel artiste mamba salinga vraiment vacances tanga na passango bien lokola ba koma déjà na ba milimo wana déjà ba nani ye pe ko ici soka zui yote a bouger pe masana masao kende ndeni ba jongo baza ndeni eza tout ba stratégie. OK. Cela comprendre vraiment très bien bato ba zoyi na ba influence wana envers ba comédien to ba comédienne eza ba na poto parce que les comme moko pe je salue mon vieux depuis Londres Richard Moulenda aloba abi bana poto ebele ndenge mona abiso boye tozalaka bazoba te so moni mona poto ayekin azosala buzoba c'est-à-dire abandana buzoba na ye awa na poto tout avant akende poto azala na buzoba na tanga ke poto so e continuer yango etika bon ata soki aye buzoba wana et silate so na comprendre très bien bato bazo nini ko bebisa ba comédien ko bebisa ba comédienne ba kuma ba lesbienne ba kuma ba PD eza bana poto na ba parfum na moi $100 atindeli yo voilà donc na ba biloko wana
tellement bayebi ke biso to vivre sans salaire toza bongo donc hermo libanga sauvé tant pe maman zalaki hermo maman livado épaulé to vivre ndengwa na bato bayebi art puis bayebi art po biso mboka na biso ba reconnaître art biso artiste comédien ba mona biso le roi bato moko rien d'autre ça la rien to c'est le côté donc ba mona nde to tangate mais ba bosanaka ba sala ina université ya art soki musala moko eza limité ba c'est la université té mais tant ba sala université ya art tout mona ba mboka ebele ba Nigeria bazo matana art ce gouvernement na biso etie biso maboko to sala makamba bien netinga lobaka nakopesa idée oyo peut-être na ba ministre na biso oyo ya loisir ya culture pona makamba na biso bamba mona to kota rien to ko sa eloko moko gouvernement chambongo asala casting azwa biso abengi l'écrivain na biso ba komi film ba discuter ya bimisi mbongo atie ba CD salami ba cassette salami a exiger chaque compagnie na l'arno ya nani na travailleur nde ba Niger ba sara ba travailleur to tient na banque tous les travailleurs ba futaka autant mais $1 kaka ya CD tant ba futio ba katio $1 ya CD ba peso na CD likolo ba bitolongoli pourcentage yo pour na ba CD na sa culture ya mboka soki ya tala katavana na ba bana na parler batalaka moi si na pala otala so to tient au fida ba travailler baza combien tolongoli CD moko na onatra na banque au moins le gouvernement récupérer mbongo na ça compter ba agence net biso to na lemba awa ba na terminus ba na super na njili ba na ba apocalypse na ba Saint Thérèse na ba bandal ba na ba lie moko boyi ba omona ki to kotsa quelque chose ki to za la délaisser que so to beli to lelaka tande bozolo basko ka ba PD mutu moko boyi aza rien ba lesbienne zomona mutu tout ana besoin vitesse ana besoin makambo net mutu msoza sali pendant 10 ans na art ana rien les loko bela ka maladie amuki bi opération et c'est il faut ba aide entre temps mutu wana bozo tali monde entier zomona grand frère Nabino Yanimos a vraiment grave dans l'hôpital pour $15,000 ne qu'on a biso jusqu'à là pour ba traiter exacté sikoyo bino moko tongo bo sala kamisa na bino ataba bi que bo zwaka vraiment mon soloté makasi moi muki wana ekoki ko sunga te que o s'organiser au lien ndambu au bombi ndambu na place lelo que o bi que non ngalo kola pasi ele kina yango ngalo kola ndenge sa bongo bato biskingi ba sentir nga moi body ya bien moi parfum ya bien ba sentir nga na boîte de nuit lo kola na ba fiesta boyo sina comme na ka PD bino moko tango nini makambo ne comme na passe moni que comme na pasi o comme ko senga et ça la rabino ndenge muto asenga toujours azana pasi omoni muto asenga muto asaka demal ko senga ya pasi ko pesa ya bien omozo za la so ba senga ozala ngo o pesa facile mais so zo senga muto ngabso no oleka hermo yoza dans les besoins muto comme na pasi peut-être vous ala mbonga kisi na tana de so zela fio fièvre zo mata ozo mona donc ezaka problème ni nde olobi ke to bomba kati to bomba combien to lia combien to tank ça ba na classe na combien to bomba ti $15,000 de na bakine awa ba côté na so ba chango za de ba palais mais so compter ba artiste de to na kine awa ba ko koma 20 te o bazana bandako ozo mon ambiance yango nini ko s'organiser non ambiance ba sala ngona mbongo ti ambiance ba sala na la que ce na l'arti net na zabou na oti répétition mutumo abino vanda o mela moi des bières tabo vidé
Yo ka sa pio $100. Alors puis on sur 10 euros. Tam sa pio 10 moins 20. Parce que moi 10 moins 20 on tant qu'il n'a pas l'air. Au coup, petit badamete au bon bango. Au dépensant. Tout le temps, tu as un téléphone, tu as une communication. Et puis en plus, à part comédien, tu es peuple congolais, tu bimaka, tu liaka par jour. So tu bimite, tu as parlé 2 jours. Binomo bomona, aux congolais. Pour venir même dans bateau à mituka. So quand bon le loba sala, tu es lobby nango. Puis à quelque chose, tu n'as pas l'air. Donc, il y a un problème, il y a organisation, encadré biso. Moi, je suis encadré. Pour biso, tu as ban na bango. Biso, tout artiste et comédien. Si vous encadré ban te, ban na basala n'importe quoi. Moi, je suis aux années na palais, aux opérations là au damete, il y a moi si à obima pour que nous kami bali na âge mobo. Il y a mon bali, soit mon gazoliate, a aussi ma machette, a komani, a komakuluna. Donc ils allaient organiser, encadrer biso, encadrer biso. Pour net balené na biso, masumu, banini belombe, bani tout ça. Ça la bloc moro boy, kasom ta koufi. Mais bloc il y a qu'on réfléchir, ils até. Il y a un moni biso na lemba tout ça li siko ok, tout ça la groupe na biso donc tout ça, la groupe Nabiso pour l'organisation, comme beaucoup de échappé à la dynamique des artistes et des lemba. Donc, pour l'organisation, toujours, il y a Makambo Oyo, il y a beaucoup faté, mais Makambo Oyo, il y a Liboso, Neti, président Gesho. Tout le temps, organisé Makambo il y a Goma. Donc, tout soutenir Goma, Bato Bazakuna. Tout ça, l'organisation, tous les artistes, tout ça $10, tout quand ça mbongwana, tout ça une bill logo là, aza en tête à Makambo, tout ça fait partie de ce artiste, attends la pia qu'on n'a pas si mais tout sangana, comme ça tout tindapé aide nabiso na ndenge nabiso, donc na marque wana, donc tout ça va projet, nous autres tout ça là, tout bongisa quand même, malgré tout ça ils en ont pia quand même, tout bongisa. Ok, moi je suis un souka. Balobi, ils sont artistes et mon corps comédien P. Pour le moment, Azali na Niama, Otobengi na linga la penza est clair. Na français, Balobi Sida. Babi jeune garçon waza pembe, mais abimarana ba se me rappelle na mi bali. Jeune garçon waza pembe, azana 2 mituka. Maman ou a pesi